Dinana TV, ezali maison de production. Une maison de production, azana cahier de charge naie, azana programme naie. À côté qu'on s'en va filmer avec Batu Oyoye Aponi, tout le monde a appelé à Potawa. Basangi c'est bactère film net expédator. Tout le monde a ngo basangi ça bactère aminé ba Schwarzenegger, ba Jet Li, ba Van Damme, ba Toana. Donc il y a des productions comme ça à un certain moment. Au monde même bateau yo basala ba film hein. Au monde a film même au long métrage et cartonné, basala ngo en un jour té hein. Oui. Basala ngo en 2 mois té. Basala ngo plusieurs mois, voire même des années jusqu'aux années. Oui. Bateau basala la musique ndeko nango au mono musicien bo abimisa album mana so ba biso banda ko préparer ngo ezo ba année. Pour ko yoka 12 chansons pour akene ko bimisa mususu après 2 ans après une année. Mais bande qu'on a biso oyo baza capable d'aligner ba film na ba histoire tous les jours 365 jours sur 365 jours. Je prends l'exemple de madame Belinda Kandi, mon frère, sur les plans techniques, sur les plans humains et sur les plans ingéniosité, c'est-à-dire la moto. Ils ont exploit Yako Sakanati. Oui. Pourquoi? Parce que déjà projet les projets moi ils ont déjà succès. Ils ont déjà un grand événement. Ils ont le coup là et puis Barcelone ils sont pas joueurs moi voyez ba Mikolo. Bata réel ba mala monter. Très bien. On n'a pas de combattre bango. Très bien. Tosunga bana oyo okota likambo oko baba na nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame milasa la ka ote na ero biso to na balabala nzambe abate ya mame mili place za apese mbongo nana kosa totanga ndenge bana batino so baza kotanga polo bile peto koma bato kola pambola binomi papa shika pesa livro benga ye peza ya cosité te so moni ana te kene bana mo bible lobi soko lingo sali kamwa malamu ozoka kwa mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajoute vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider ya sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo eko sonner pe arobenga ngato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na wako zonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi, émission Oh le code de bonne conduite, Bandeko Balandi, il y a chaîne Nabino Top Media Télévision. Soyez les bienvenus. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa, le devoir m'a encore appelé aujourd'hui au dans la cadre Nabino, il y a informé Bino en temps réel na makambo bolingaka mingi. Nous sommes aujourd'hui le 28 juillet, j'ai la francophonie et bandi mokolo mwalelo na République démocratique du Congo. En tout cas, nous félicitons les autorités à Mboka Nabiso pour la volonté politique au va manifester en tout cas par rapport à Misala et Salemi Awa et puis na ba résultat au DPC en tout cas Nzambe a continué ko simba mité manabino a tapé après baja francophonie bo continuer pe ko sala ka makambo moko ya boye oui sala makambo ya malamu na République démocratique du Congo. Émission où nous allons essayer de parler avec vous par rapport à la réalité aux nyonso et aux tout autour il y a des comédiens tout autour il y a des papa maman nabiso bazoko sala musala oh mais aujourd'hui vous allez nous supporter comme ça je serai
non ça la émission en duplex avec moko ya bande konabiso azana mboka ya Angleterre na kombo ya monsieur Immaculé yende tokoluka moyeto solo na par rapport ya sujet ya dinanan alobiete azali na makambo ya koloba pona sujet ya Luna alobiete azali na makambo ya koloba azali na ba idée opefo APC puis vis-à-vis pe ya bande konabiso nyonso bazoko sala mosala ya théâtre voilà. Bandeko balandi ya émission oyo nazo invité bino nyonso bokende ko s'abonner massivement na Belle Vie télévision votre film je suis un 8 oyo déjà depuis mokolo ya mposo oyo utaki ko lekati lelo ezo continuer ko leka na Belle Vie télévision bo continuer ko pesa confiance bo continuer ko liker ko partager ko aimer ba film o Maman Belle Vie azo coacher la bino na kati ya Belle Vie télévision et kozala quelque chose de bien voilà avant na bande émission oh on pesa merci na Jonathan Moukadi azali na sima ya caméra et la réalisation de cette émission ezali et pas ya Anthony Moneve azo assuré yango depuis la République démocratique du Congo. Un grand merci aussi à maman Bijou Ketani, maman ba 90%. Un grand merci à maman Déborah Lubanda Kilo ya ba mère à Calgary. Un grand merci à vous maman. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, mère va tripler maman, Nzambe Azalanabino, bon séjour dans Dubaï. Un grand merci à Berthe Kondembongo, propre, l'infirmier clinicien, boss, patron. Il n'y a pas deux comme toi. Un grand merci Nabino Bayenio sur Bogozo Libako, l'émission. Un grand merci aussi à maman Émilie Setimaïnga. Un grand merci à Aurélie Mafuka yaba Aurélie voilà pour toi l'émission nabiso to zona no éléments oyo ya film nabino je suis un 8 et puis on se retrouve tout justement après pour toi ça invité nabiso na kombo ya Immaculé voilà merci oui on va continuer on va postuler c'est un ami à moi à postuler donc il m'a dit encore ma passe dans postuler à la Funa donc national à la Funa et puis provincial à la Banda. Je te veux dire, non, je devais l'accompagner justement. Effectivement, tu devais m'accompagner. Il me dit toujours à l'avance s'il a un programme. Bien sûr, je connais Papa Olivier, mais tu ne m'as pas prévenu que c'était aujourd'hui sa réunion. Bon, à part ça, l'activité, le travail. Très bien. Ça passe bien. Très bien. La prière. Donc, on peut m'aider. Bonne Yesu, ça bien. Yesu. Ça très bien. À la base, ça va bien. Oui, Yesu, ça c'est j'étais. Ndenga linga biso. Tu comprends ati ata to sali ndenge nini. Yelinga ninga biso Yesu. Allez, la biso ma vie. Ça va bien là ça. Aya ki pona biso. Ah oui hein. O komela ati. C'est normal. Te na komeli na quitté na flat moko ezawana parce que quand on a pas bien kokende non na ko yo déranger pinoté dérangement non on a plein de chambres ici dérangement frère natika langa mona sonuya awa ngana femme d'affaires na sola pas mon téléphone mais ça dérange personne on se sur la quatre chambre alors. Et quand je m'énerve, na bec ta kaba porte donc clac 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 clac. Ouais ça va quand on t'a porté ça bon. Tout casser là de bouc en bloc. C'est comme ça tu vois et surtout que moi qui m'a bilo mon Dieu mon wana yo kata. Mais non! Marchandise! Mais il est où? Voilà, de retour sur ce plateau, Bandeko Balandi, il y a Top Media Télévision. Nous avons l'habitude, Sabino était awa, totiaka juste extrait, intégralité, que nous avons na Belle Vie Télévision, où ils ont la pépinière, où ils ont la Jérusalem, Bisika Boni, Bokozwa Kimia Nabino, émission, film, Kitoko, Ezo Koleka Kuna. Voilà, maman Dinana, Le Mal dans le Noir, un film, Ezo Kosala débat, film, Ezo Kré Makambu. Et belé sur la place publique bandeko balandi na yangonde tokoluka mweto solana ndeko na bino Immaculé azwami bongo na mboka ya Angleterre kuna to sololana nona ye to partager makanisi na ye ensemble to mekape koyo kwaye pourquoi il est venu nous chercher makamonini azanango aloba pona ba mamo nyonso bazo sala musala aza déjà na téléphone nanga to zoye to luka mweto pesa maloba. Allô monsieur Immaculé. Allô? Allô, monsieur. Bonjour, papa.
Bonjour, M. Tadi. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Bonne santé. Et Nzambazo Sunga. Voilà, et ça, c'est la toute première fois que les Canadiens Nabiso Top Media Télévision. Bande ko balandi na ya émission o bakoluka moyen ba ye bananzela singa téléphone to yambi nani pe azali nani soki bokoki ko se présenter ko zala quelque chose de bien l'état nazo mela koka na ngai. OK. Comme on a demandé au Tikoloba, mais c'est immaculé, nazo vivre na mboka Angleterre, précisément la ville à Londres. Très bien. Et nazali moko ya ba amoureux ya culture na biso congolaise. Très bien. Et beaucoup plus il y a art dramatique pe autobenga théâtre tout cinéma. Donc naza observateur on a landa makambo wana vraiment na bokebi j'ai peur que par rapport à la situation oyo doit les autres traverser. Donc là moi le kola observateur le kola bateau balinga ngo pe ya koloba peut-être ki ko sunga mutu mo to mutu mosusu. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas merci pour la motivation, merci pour la considération, merci aussi pour la participation. Mais la toute première question, on a besoin de tout, ensemble, yo zali namboka ya Angleterre, kuna na kanisipe Hollanda ka ba film o ba mama na biso, ba salaka awa, ba mama Belvi, ba mama Dinana, ba mama Ursule, ba mama Sila, ba mama nyonso oyo ba salaka théâtre namboka na biso na République démocratique du Congo. Je venais de mettre tout à l'heure, bien que yo otali angote ozali musika, extrait ya film Josué 1-8 où ezali une production ya Bella na Belvi Télévision. Tes impressions d'abord par rapport à Moussala au Mama Wana Salaka ezali nini? L'impression d'anglais ezali ben impression moko ya malamu. Très bien. Il y a appréciation et ça vraiment il y a makasi, il y a malamu. Très bien. Je vais vous expliquer mon frère. Au moni il faut reconnaître dans cette dame, particulièrement Maman Belinda, Madame Belinda, mais n'a pas de copie Moussous Bazo Sala, théâtre Nabiso. Mon frère, ce n'est pas facile de concevoir une histoire. Non, vous écrivez au premier scénario, au tiers scénario en scène, et au lancer en haut. Je vais vous dire, mon frère, au monde, même le bateau, il y a un film, au moins on a filmé un long métrage et cartonné, ça l'a en un jour. Oui. Ça l'a en 2 mois. Ça l'a en plusieurs mois, voire même des années. Jusqu'aux années. Oui. Bateau, ça la musique ne connaît pas au mono, musicien boit mis album. Album, on a sur Babiso Banda Banda qui prépare en haut. Ils ont eu année. Pour qu'il y ait 12 chansons, pour qu'il y ait après 2 ans, après 1 année. Mais Banda Konabiso, Oyo Baza capable d'aligner un film, une histoire tous les jours, 365 jours sur 365 jours. Je prends l'exemple de Madame Belinda Kandi. Mon frère, sur les plans techniques, sur les plans humains et sur les plans ingéniosité, c'est-à-dire la moto, ils ont exploit Yako Sakanati. Oui. Il faut se dire que bande économie basaka misala wana bakende lango ba classe makasi tende toka ba mindeli basali lango ba master ba licence mais baza mezi ya kopesa biso ba film wana d'abord inspiration kaka ya li solo et pesa mini mutu no sauter mais non seulement que ceux qui na li solo a tiango na mise en scène a créer scénario a publier pe bazo salango tous les jours. Mes frères na ba mboka mususu ba pesa bango ba trophée na ba mboka mususu ba pesa bango ba prix parce que baza ba génie. L'homme ordinaire ne peut pas lire des films. Madame Belinda, n'a pas de comme ça, Massi, la Bassalarango. Baza extraordinaire, il faut le féliciter. Voilà, merci beaucoup. Ndekonabiso Immaculé, c'est un Congolais. Azwami Bongo Namboka, il y a Angleterre, Kuna Bisika Boni, Azali, Amouré, il y a culture, Yamboka Nabiso. Bino Baye Bobozali, Libanda, Yamboka Kuna. Lorsque vous regardez les théâtres congolais, lorsque vous regardez tout ce qui se passe sur Misala Yaba Mama Nabiso Oyo et pasaka ndenge nini nanu donc panabino kuna parce que ebele ya mosala o biso to salaka awa la majorité de personnes o ba consomaka ngo ezalaka bino ba yebofandaka libanda kuna libanda ya Afrique. Oui, papa t'a dit, bato belé baza libanda ya Afrique bazo consommer ngo pourquoi parce que environnement tozo vivre na poto eza différemment na environnement o eza na Afrique précisément na mboka biso Congo. Au monde na Congo ki ko la bokana obimi na Tongo déjà ka makele la bato mutela musio. Très bien. Bato baza pembeni baninga famille bato vraiment lopangu. Oyo nyonso zo vivre wana ezo jouer na psychologie na yo pe na bien-être mental na yo. Très bien.
tozana mboka oyo na Congo ennui ezalaka te na balabala komona mwana moto asali likambo bato bazo discuter na pembeni na lobita eza malamu mais biloko nyonso ejouaka mpona kodestresser moto. Très bien. Mais biso tozo vivre na mboka étranger tozalaka na problème mingi ya solitude na ya stress. À part mosala mon frère na ndako ba activité mosusu ezalaka te ba activité mosusu awa il faut payer les prix pour ça. Boîte de nuit, et ça se fait pas tous les jours. N'engé to kanisa wande to zaka libre na Congo. Awa même ko keta la mutu, ezali n'engé to zo Congo to la mukia na bengi papa da Costa to kuta to sala boy. Awa baza ni sala makambo belebele. Alors vie à poto, eza vie moko to lo baneni. Eza vie moko tourner vers l'essentiel. Très bien. Alors que l'être humain a besoin aussi de la détente. L'être humain a aussi besoin d'être déstressé. Donc, on vit à porter ça dans stress, makas. Très bien. La seule chose maintenant qui nous met en contact avec l'environnement à Congo, autrement, Congo et Panabiso, on est en live. Ils ont un théâtre, ils ont un film, voilà pourquoi on active la notification sur téléphone, YouTube, c'est au cas où il sonne et au moins il se présenter. Avant de se rendez-vous. Voilà. Parce qu'ils ont un seul moment, un seul instant, un seul événement et relié à Kabiso Namboka. Oui, ça là que même de loin, mais tu vivre quand même Mboka Pimbe Nabiso et déstresser Biso. Voilà. C'est comme ça qu'ils sont là. Merci beaucoup, monsieur Immaculé, mais beaucoup de personnes aussi accusent Bino diaspora, il y a occasionné ma kambwa bé et belé et les kakam. Il y a milliers, il y a théâtre, Bino pe batu et belé, bozo ko semer désordre, séparation et même koluka moyen batuerie. Il y a bande ko belé, les gens vous accusent, vous la diaspora congolaise à cause à la base il y a babilo kwana nyonso. Oko répondre nin. Bon, nakoki ko lo bato ko affirmer te makambo o nazana ba preuve nango tenir ti makamba koloba ba tuerie ba makambo ningo wana ki ko affirmer te mais ko alimenter comme adversité mo entre ba acteurs na biso bazana terrain ça j'affirme ça. Pourquoi? Parce que esalama ke na kati ya ba film yango ya misala yango bino bande ko basaka na Congo. Très bien. Batu na boto bazana ba préférence na bango. Ezana batu bana préférence sur Mama Dinana, ba biso bana préférence Madame Zimbi, musu ba préférence Madame Sila et tant d'autres acteurs. Si ko ba préférence en écrit aka o ba benga ka ba fan. Jusqu'à preuve du contraire kozala na préférence sur tel au détriment de l'autre ezama bete. Très bien. Kolinga Real pour yoza muza olinga Real molinga Barcelone ezama bete. Très bien. Biloko ane sana maka na ba activité nyonso ya monde mutu na mutu le goût et le couleur ne se discute pas ouais. Mais na place oui, donc eza jusque là ma bête ba fan ya tel na ba fan na tel. Ba fan la Real ya Barcelone. Ba fan na Mama Dinana ya Mama Belleville. Ba fan na Mama Belleville ya Mama Sila. Eza ma bête. Mais on commence comme bazo créer ba diversité na niveau ni. L'air ba fan ba se réunir derrière Mama Sila. Mama Belinda, Mama Irsine. Bazo c'est peu d'une certaine manière parce que les fans, dans leur amour, ils vont jusqu'à apporter une main d'association, apporter un financement, apporter les rapports. Si il faut que les moutons n'y s'attendent à pouvoir très bien. L'argent est un pouvoir. Tout le monde a une église. Ce qui pasteur a dépendre de bandimi, bandimi a comme un mot servi à l'église. Comme un mot circonduit à l'église. Baroki ko le kanaba conseil ko sa pasteur intel tozo mona yazo tamwa malamu te yo fo sala bu siko adversité ya kanena niveau wana l'air batu bazo za ba fan na yo ba komi ko apporter pe ka moi l'air apport financier to soutien na bango na musala na ba komi na pouvoir mo ko na yo pouvoir wana yo sko moto yo oza hauteur ba fama to yo ndo zalis mukolo ba fan na ni fo e ba ko gérango so kité ba fan ba komi na ali na mouvement bango balingi na ba souhait na bango. Ce qui est balingi bokene na guerre na intel et que yoza na moyen ko gérer impulsion na bangwana te influence na bangwana te parce que le pouvoir c'est une influence. Très bien. Le pouvoir est un bon plutôt une influence. Bon pouvoir. Et domina rapé ouais. Oza na caractère te pour na ko gérer influence na bango pour ba pesa kayo assez mo ko tana diversité na batubele. Très bien. Na sens wana ke biso bato ablibanda lokola tozala ka mwana moyen économique. Contrairement na autorité en Afrique ezate. Mais au moins la plupart bato bakenda ka mwa musala à quelque chose. Donc aza mesure pour financer quand même na ordre à quelque chose misali zo sala na mboka. Siko muto nyonso apesa ka comme na mwa liloba na kata likambo ni bo muto azo sala. Ne liloba wana ne
quoi wa influence wana ba kirna biso ko fo ba jira kango po me ba on ba rivalité te soko ti kango yeba ke kabola parce que ba fan bango na bango bazara déjà au Kabwana. Très bien. Ba fan Real na ba bazara déjà au Kabwana. Ba fan ya Mamadi Nanana était bazara déjà au Kabwana. Soko linga te influence na bango eta ba fan e ko taper na ba rapport na bino eta ba humain. C'est au leader, c'est na ba maman na biso bango ba gérer le quoi. Merci. Voilà, merci mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer. Il s'appelle Umakile depuis Mbokaya Londres kuna na Royaume-Uni boyende to lukamwe ya osala musala na biso biso nyonso ba eto sala musala oyo, il faut qu'on se le dise 78% ou bien même 90% ya makambo ebele to salaka eutaka nde libanda ba papa wana ba mama wana basungaka biso mingi ba edaka biso, donc même sur le plan ya mbongo, même na matériel, même na biloko ebele belé ba mama wana bazalaka wana po ba apporter na ba papa wana ba apporter un plus na bango par rapport à mosalo to salaka boyoki pe ndenge ndeko auti donc ko limbola na question on a outi ko tunaye. Mais aujourd'hui Immaculée, les gens aussi accusent beaucoup plus bino ba ya poto ya ko soutenir les gens o bazo ko tambola na ba anti-valeur mingi ba bazo ko finga ba bazo ko toucher na ba personnalité abat na ba dignité abat na ba vie privée abat bino ba bozali ba diaspora lokola bozala pe na ba préférence na bino bo comment ko financer batu au financer bozo pesa mbongo juste lokola bande ko na biso ba esse ba mida baza moi ebele oyo ba finga ka ba comédien ba touchaka sakabango pour que va continuer ko sala makambu ya mabe wana. Lorsqu'on acquis souvent bino diaspora ko poser ba acte wana ya mabe yo ko réagir nini lokola pe ozali moko ya diaspora ya mboka na biso. Mais c'est-à-dire les cambu ya soutien sur des valeurs et des anti-valeurs ezakaka apanage ya diaspora te. Même na kati ya ba société nyonso pe na ba société africaine, même na kati ya Congo, tout le monde a pesa pe na bato pe bazo soutenir bato bazo sala ba anti-valeur. Je vais vous prendre un exemple. Très bien. Na bamboka na biso yebaka keza na catégorie bato mususu baza sacré bato chaka bango te. Je prends un exemple tel que ba monseigneur, tel que ba sango, tel que ba pape, tel que ba pasteur. Mais papa t'a dit aux anglais lo convaincu ensemble nanga pe bato bazolanda biso kelo na mboka na biso ba monseigneur neti ba mbongo bazo fingama. Ouais. Ba mosengo ba pingami. Et nous que likambu ya soutien sur les anti-valeurs et les valeurs eza affaire ya ba société nyonso. Eza une affaire d'éducation. Mon frère, ce qui n'a tangué l'exemple on a l'accès OK. Avant ba monseigneur bazalaki na mboka na biso politique pe ezalaki. Mais nulle part ezala bato a pouvoir to opposition bazalaki ko finga bango. Mais to komi na période moko tozo traverser ta moko oyo éducation na mboka na biso ebebi makasi. Les mœurs ont été touchés. Dans cette génération où il y a bateau yo ba subir d'une manière générale influence ya mabe éducation, c'est-à-dire des bases autocollara nango bateau babotama ba années 70. Très bien. À partir de 1980 ba 90 ba éducation ba parents mingi ba lâché. Ba école est lâché. Et génération ebotami après ebotami na cette mauvaise éducation ngomo bakomi ko finga na ba mumpe. Bakomi ko finga na ba to bebi ke bazaki sacré na mboka to mona ngo na internet. Ko isa même bato wana bazaki na Congo bango na pe ba na poto. Na ite sozo comprendre ngai. Oui, je comprends, oui. Ce sont les mêmes personnes avec les mêmes éducations, avec les mêmes mœurs. Ya malamu na mabe ba na poto. Très bien. Si ko le ba na poto ko na poto ngo l'exate que poto ndio il faut za la mayele. Très bien. Ko za na poto ngo l'exate que poto ndio il faut éduquer. Éducation sont déjà si au ratiango, au ratiango. Sans ne balobaka. Balobaka so ozalaki muselekete na mokili za te po kotina mai ndo komingando. Donc bato baye na poto oyo ezaka bato bazaki na biso na Congo o tozaki kotonga na bango. Très bien. O tozaki koswara na bango, o tozaki kofinga na bango, o pe tozaki na mwana éducation na munde baye awa. Très bien. Sikoyo poto influencer bango te ko changer bango parce que na poto ba mers quand même ezali. Ezali oui. Ba finga na balabala. Très bien. Mais ebele ba s'intégrer ebele ba changer ba mers te batikali ngwana. Donc qu'est-ce qu'ils font? La même chose qu'ils faisaient au Congo. Aujourd'hui ils ont des moyens. Ils les font maintenant avec leurs moyens. Bateau va sauter la anti-valeur bazali, mais bateau peut pas sauter la anti-valeur pété bazali.
mais mingi peut pas soutenir ba anti-valeur parce que ba soutenir ba anti-valeur ba yebani pe ba kombo na bango yebani mais en tout cas ebele ba soutenir bango te donc ça ba même personne qui na Congo ba ye na poto donc nous c'est que toi outi na mokila koti na mai a ko mangando te parce que la même personne voilà seulement ce qui a changé et ça ba ndaku na mituka na ba moyen de ba komilango c'est quoi problème ezani na conseil avec la grandeur et l'élévation viennent les tares c'est-à-dire jusqu'au moyen à manifester leur mauvaise éducation. Moyen on dit bon, moyen on dit internet, moyen on dit YouTube, lobby. Ils ont seulement eu le moyen de manifester ce qu'ils étaient déjà. Mais en soi, ils ont dit que Bazalaka dans mon théâtre, Bazalaka dans mon monde sont partout, tellement dans la politique, dans la des autres. Très bien. Donc c'est un peu ça. Merci mesdames et messieurs, il s'appelle Umakile depuis quelque part congolais conscient. En tout cas, Erna le bakake. Erba fingaka des fois ba diaspora, des fois ba tu belé ya cause la complice ya makamba mabe na le bakabo met kaka kocha ba tu nyon sauter na kati ya saki wana parce que il y a des personnes oyo bazo ko réfléchir très bien, il y a des personnes au mitou na bango isalaka, il y a des personnes au bazali na souci, il y a jeunesse, il y a des personnes oyo bazo ko contribuer pour que mabe pena eluka moyen et meka kosila hein malamu pena donc ezwa place nango. Voilà pourquoi biso ba nzambe asali moi grâce à koleka na ba etando et que nous devons faire de notre mieux pour na ko apporter un plus na makambo nyonso batu bazo ko senga par rapport ya oizali éducation ya mœurs yango biso tozo ko sala. Voilà na kanisi ozali pe moko olingaka théâtre mingi ozalaka beaucoup plus proche na ba comédien na ba comédienne ou utaki komona film oyo nanu ebimité na kombo ya Le Mal dans le Noir. Il y a maman Nabiso, maman Dinana oyo elongia maman Bellevie ezalaki, il y a maman Ursule ezalaki, il y a maman Dinana ezalaki, il y a maman Sonia Evolokweza et puis il y a maman Nabiso Sarah Martial eza et créer le lot désordre sur la place publique na ba insulte. Commentaire na yo nanu ekoki kozala nini par rapport ya film wana et le titre Le Mal dans le Noir. Bon, commentaire dans les aboyés. D'abord, l'idée pour ça, là, un film. Bon, d'abord, pour commencer, ils sont normal. Dites Nana, TV, ils allaient maison de production. Une maison de production, ils ont un cahier de charge, ils ont un programme. À côté de ça, un film avec Batu Oyo ye Aponi, ne tout le monde a appelé à Potawa. Basangi si bactère film n'était expédator. Tout le monde a ngo basangi ça bactère aminé ba Schwarzenegger, ba Jet Li, ba Van Damme, ba Toana Nyos. Donc il y a des productions comme ça à un certain moment. Parce que ma Congo ils sont tout banya moté ça peut spécialité. Ma belle congolaise ani congolais quand ça que et le royaume salmonier qui est nouveau. Parce que tout ça ba étude comparative, c'est sauté dans le monde de ça partout dans le monde. Les acteurs, il y a des moments où les producteurs qui ont décidé à s'engager dans les moyens à tourner les flux. Donc ce que Maman Dinana est en train de faire là, dans la maison de production, c'est tout à fait naturel et normal. Très bien. Question d'avoir des moyens, question d'avoir l'ambition, et question d'avoir une idée au monde qui a une idée, quelle personne, Maman Irsir, Maman Evoloko, Maman Delvin pour jouer rôle. Il n'y a rien de spécial dans ça. Mais seulement dans le monde ici, il y a la diversité, il y a fanatisme, il y a fanatique, et ça normal. Et pourquoi? Parce que déjà, projet, c'est déjà succès. Ils ont ça déjà un grand événement. Et ça, le coup là, et puis Barcelone, ils sont joueurs, moi, très bien. Très bien. Donc, attitude wana eza attitude moko naturel. De la même manière, sans réel, son joueur moko aye banete ba utu robeta na Manchester City, ba land wana. Son mutu mo asombi na minute. L'équipe adverse est mona mala muti, ba mona ke. Mabe makasi. Donc les attitudes des fans, eza ba attitude moko naturellement normal, mais seulement ya biso soko tana mauvaise éducation na biso. Très bien. Voilà. Les fans n'importe quoi réagir mais ba réagir parce qu'on a ba insécurité. Ba réagir on a ba violence idée. Ba réagir ça va provoquer. Mais biso si qu'on doit réagir avec une autre nature. Sans que ça politesse, sans que ça anti-valeur, sans que ça manque d'éducation et quand tu peux la réaction de biso. Très bien. Non
notre société et perdre ma messe et perdre ma valeur. Donc comme on a beaucoup plus na bato mingi bazana ba problème d'éducation ba outi dans ba famille que bato baza serein et bazali poli quand même baza dîner. Voilà. Merci, nous sommes presque à la fin de notre émission. Avant-dernière question. Par rapport à audio nyonso ebimi à maman Dinana, nakati déjà moi personnellement na monaki déjà eloko ya mabe ezalité mais les gens bazu yango ba diffuser yango na ndenge ya koluka moyen ya ko créer des ordres ya ko semer troublement entre maman Dinana ses amis ses collègues et ya koluka moyen ya ko zanga moi confiance moko boye entre yena bandeko na ye nakanisi yo pe oyokaki audio wana réaction no ezalaki nini ero yokaki yango. La première des choses je vais dire na kolobango na contexte humain hein mais na ya kolobango pour permettre ngana le bon peu na contexte lié na environnement la production puis à filmer très bien très bien sur le plan humain la première des choses je vais dire ceci mon frère Tati et tous ceux qui sont en train de nous suivre nous ne devons pas oublier que nos acteurs, ces dames et ces hommes-là, sont des humains comme nous. Ah oui, hein. Au monde de Makambo, on a ça, on a des humains. Kolela, Koseka, tout là. On va pas nous critiquer, on fait pas ça. Parce qu'ils sont des humains comme nous. Ce n'est pas le fait d'être des acteurs, ni l'humanité humanité na bango. Humanité na bango etikali baza batu baza na ba point fort na bango baza pe na ba point faible na bango oui ka ngai na yo na ki oza pe téléphone na benyo na bia ba ta di monta coste le mwana ko kama sa ke za mana mutia papa to sala yango oui na ba privé to sala yango ndenge pe bango pe ba sala yango ndenge pe dina na pa ki o sala ngona mutu ne mo apemete papa o monde to sala yawa to sala biska to sala bami konza biso musuba tshaka biso mala raison ya vana ndako vana vandi si mwasi to na vandi si mobali to na vandi si moninga mono beteli solo konza nanga ba maka mosa na sepela na ngote akanisa nini azabu yende alaksanine papa voilà alaksanine papa c'était ko tuna église pasteur joana te aki on yazo bwa mbo akela to sala ngona banda ko biso et comme maka peke même na niveau ya famille papa ko tuna niveau ya famille to se critiquer ya yazo laksanine ya yazo kanisanine bilo wango papa tikaki na niveau ya famille papa to sala ngo siko corporation au monde rawana baza église te baza pe famille te au vrai sens du mot baza ka baningo bakuta na kada musala papa t'a dit makambo oyo ya ba audio ya mama Dinana vous voulez me faire comprendre que biso o tozolo basiko na bandeko nyonso bayoki on bazo critiquer ezala mutu ta uti salango il y a de cela une semaine de jours bakozanga te on a joué qui téléphone à Benny Moninga pour na yise ki et là on va kuta ngo leona ndeko to sala musana sepe na ngote yazo laksani azate to azwa ki mbongo na ngai asaki na boy biso tozo critiquer na biso to lo basiko za sike to skale osala ngote to sala ngo biso nyonso to sala ngo papa nyonso to sala yango moni Yesu jour ba eko ba mwasi ya Samaritaine mabanga ni bango question nani na kati ya pasara lisumuté engola ke l'herbe telemi moko tabameli banga na conscience na ba milo baki moi si oyo lisumu asali biso beto sarango même qu'on le cahier la différence entre biso na ezani ya yebimi na public ya biso ebimili très bien makambo ba ba c'est mama Dinana biso nyoso to sala ngo papa très bien contre ma famille na biso contre ma patron na biso mais seulement biso ebima na ba audio ti so qui pas na conscience ya bomutu to yeba ke oyo comédie na biso pe to sala ngo c'est ati tona ebimi na ba audio ya yeki ya moni c'est moi va et ne plèche pinga pe na okona tanga Alex Akani bino bozana droit ko pointer maboko te po bino pe bo sala ngo très bien mais seulement ben encourager était le quoi sali abandela ngote la seule chose que moi je peux dire les alignes sur le plan humain ce sont des choses qui arrivent à tout le monde très bien ce sont des choses que nous tous nous vivons dans nos familles très bien nous critiquons parfois nos pères nous critiquons parfois nos parents nous parlons certaines choses qui ne fait pas mal donc il faut